liboso ya poste téléviseur na bino pona ko présenter le bino journal ya info lingala journal ya peuple na peuple to fongoli journal na biso na ngambo ya assemblée nationale pa iwapi plénière ezalaki organisé mercredi 28 septembre na bokambemi ya président Christophe Mboso ba honorable député ba yokaki ministre ya pétantique mwana mboka Augustin Kibasa Maliba par rapport ya dossier ya RAM ba détail élément oyo bokozwa yango na basango na biso ezali koya toko bakaka journal na biso na ngambo amapumati bosengali koyeba ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kienge ayambaki mardi 28 septembre na cabinet na ya mosala ambassadeur ya États-Unis na République démocratique du Congo mwana mboka Amer Mike epai wapi balobelaki actualité politique ya RDC hérité mapindemi apesi bino ba détail. COP 26 elongo na mission ya évaluation ba force spéciale américaine na est ezalaki au centre ya masolo entre premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kienge elongo na ambassadeur américain na République démocratique du Congo Mike Amer ba question nyonso ya actualité mingi penza oyo ezali lié na ba préparatif ya ba élection ya 2023 situation sécuritaire na est pe bongo na bongo nyonso ezalaki abordé eloko moko te etikalaki osimba na suka masolo na bango Mike Amer atalisi ke ezali toujours malamu ko discuter elongo na premier ministre na ba sujet nyonso balobelaki likambo etali gouvernement ndenge azali ko préparer l'élection ya malamu na 2023 balobelaki pe priorité très importante na préparation ya COP 26 somemeko très important et kozala organisé bosimba ke ambassadeur américain atalisi ke États-Unis bango bazali impliqué na partenariat privilégié pour na ko faire avancer kimia pe prospérité pe le sous ba discuter ki ndenge ni communauté internationale et longo na ba États-Unis spécifiquement akoki ko soutenir l'effort ya RDC pour na ko protéger bassin ya Congo oyo ezali deuxième poumon na monde on a faire bénéficier communauté congolaise et longo na mokili mobimba ba discuter ki pe lisusu importance ya liberté ya presse alobaki musale ezali kosalema malamu pe balobelaki ba problème nyonso ezali ko menacer liberté ya presse pe démocratie na RDC ba États-Unis d'Amérique balingi ba faire avancer kimia na est ya RDC balobelaki likambo ya sécurité état de siège pe progrès oyo gouvernement azali ko réaliser pour na mettre fin à violence ndenge diplomate américain atalisaki pona oyo etali question ya COP 26 ambassadeur américain a rassuré que mboka na ye elongo na communauté internationale bazali disposé pour na ko accompagner RDC na ba effort nyonso pour na protection ya environnement pona COP 26 ezalaki question ya koyeba plan ya gouvernement congolais ba besoin ya communauté internationale peut ko soutenir kasi ba apprécier ki mingi leadership ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à New York bo secrétaire d'état américain azwaki ba discussion elongo na ye esengeli bosimba ke nyonso wana pona ko faire avancer protection ya environnement pe ko sunga ndenge nini ko renforcer ba capacité ya gouvernement congolais pona ko protéger ba forêt pe lisusu bolamu ya communauté oyo ezali bongo ba opportunité économique ya ndenge na ndenge. On a eu état de siège décrété par le chef de l'État dans la province ya Nord qui vous paye à Ituri. Les États-Unis d'Amérique balobi bazali kolanda situation oyo de près on a koluka ndenge ni ko éradiquer ba ADF question ya est bango nyonso misu na bango ezali kuna bazali kotala évaluation ndenge gouvernement azali kosala on a ko créer task force moko contre ba ADF afin que kimia eye bana kozonga na est de la République démocratique du Congo. Boye gouvernement azali vraiment ouvert na ba discussion nyonso oyo batu bakoki koya kosala pona koluka ndenge nini koluka solution boye ba décision moko ya makasi kozoma pe mikolo ezali koya pona makambo etali seni chef de l'état elongo na premier ministre pe gouvernement mobimba ba kosala be fort pona makambo eyeba na ko avancer na ndenge ya malamu. Et bien, qui prévu pour le mercredi 29 septembre, marche, il y a plateforme, la Moukaboebake et Poussani pour le 16 octobre, et Zakoya après ma solo, Oyo, dirigeant, il y a la Moukaba Betaki et Longo, Nabakambi, Hôtel de Ville, hérité ma pandémie, à Pestibino, va détailler les mains. Ezalaki prévu mokolo ya mercredi 29 septembre marche ya plateforme Lamuka oyo Adolphe Muzitu elongo na Martin Fayulu Madidi bazali ko diriger nzokande mercredi marche esalemi ndenge esengelaki esalemate nyonso ekomi bongo annulé na sima ya masolo oyo
gouvernement provincial ya ville ya Kinshasa na bokambemi ya gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka azwaki elongo na ba leader ya plateforme Lamuka bosimba ke masolo na bango ezalaki bongo centré autour ya marche oyo ezalaki prévu mokolo ya mercredi 29 septembre. Nzokande hôtel de ville ya Kinshasa a décidé que kobanda na aéroport international ya Njili kino po matete zone oyo to tronçon oyo marche ekoki kosalema te pona ko perturber to ko paralyser circulation to pe ba activité ya ndenge na ndenge te, voire même na centre-ville. Natina wana esengelaki kosolola autour d'une même table pona ko trouver compromis. Ezalaki bongo chose faite na sima ya kosangana pe kosolola. Lamuka a décidé ko reporter marche na ye pona mokolo ya le 16 octobre ezali koya. Boye a proclamé meeting moko le 9 octobre ezali koya na place Sainte-Thérèse na commune ya Njili. Kasi pona oyo etali marche bango batelisi ke itinéraire ya marche oyo ekozala discuter mikolo ezali koya elongo na autorité urbaine tango bakokomela ye. Boye basignaki protocole d'accord entre ministre provincial ya makambo etali sécurité pe intérieur Didier Tengelito, général Silvano Kasongo numéro 1 ya police nationale congolaise ville ya Kinshasa elongo na secrétaire général ya SID Devos Kitoko pe secrétaire général ya Nouvel Élan Blanchard Mongomba va se mettre d'accord pour la marche et ça les malicieux mercredi le 16 octobre ezali koya nde Lamuka akosa la marche nae selon itinéraire oyo ekozala débattu. Président ya parti congolais socio-démocrate mwana mboka Basile Olongo Mpongo abetaki tokuna na ville ya Lodja na province ya Sankuru epai wapi ayambamaki kitoko epai ya population sima héritier Matinde. Président ya parti congolais socio-démocrate mwana mboka Basile Olongo akitaki na ville ya Lodja mingi penza na province ya Sankuru epai wapi ayambamaki na ndenge ya kosakana te botala bino moko marée humaine oyo bayaki a partir ya aéroport ya Lodja pona koyamba moko na bango ndeko Basile Olongo honorable Basile Olongo oyo azongi lisusu na ville ya Lodja après kozala kuna mikolo eleki tango azalaka vice ministre intérieur population atondisamaki ne sengo na ndenge ya kosakana te etuluku oyo ekamwisaki batu boyoka ndenge bazali koyemba. Nambala moko bazwaki honorable Basile Olongo à partir ya aéroport ba aveni minene nyonso na ville ya Lodja etondaki na batu ba memie na chipoiti esika bakomisaki ye pona kopesa discours na ye eloko nini honorable Basile Olongo abombelaki population ya Lodja boyoka ye. Nous sommes venus vous voir pour regarder aussi l'état de ces salles de classe, voir dans quelles conditions les enfants étudient. Donc ce qu'il y a ici, qu'on voit les salles de classe et qu'on voit comment on peut faire. C'était la dotation d'école, c'était la dotation de l'honorable Charles Pongo. Vraiment nous remercions l'honorable pour ses pas et honorable Charles Pongo, député provincial de Lodja. Moi personnellement je vous remercie. Boyena sima kopesa mwa message epai ya population ya Lodja batondisamaki ne sengo na ndenge ya kosakana te asukaki wana te alekaki pe na école moko epe sombolo ndaki de banda soko epai wapi ayaki kotala eta ya école oyo honorable Basile Olongo atambolaki po na kosala constat asololaki na corps enseignant azwaki ba doléance na bango pe aprometaki akosala quelque chose po na école oyo et former batu ya ndenge na ndenge kasi mingi bazonga kate pona koyeba etana yango lelo honorable Basile Olongo asepeli alobi akozanga te kosala quelque chose à partir ya ba doléance oyo azwi. Bosimba ke séjour ya honorable Basile Olongo Pongo na ville ya Lodja ezalaki séjour moko riche en couleur bana ya Lodja bakamwaki pambate apesaki bango explication ya ndenge na ndenge ayokaki ba doléance na bango bamimoni penza ke molobeli na bango na ville ya Kinshasa ata bango kuna te bavotaye kasi lusu na ye eza na Lodja na province ya Sankuru pambate azali pe mutu ya kuna esengo ezalaki makasi ndenge bino moko bomoni.
église de Saint au Congo mingi penza na assemblée des saints de Kinshasa pa baza kolengela fête mondaine de Pâques oyo bakobanda yango dimanche 3 octobre pe clôture nango ekosalema dimanche 17 octobre na mama likambo qui arrivera après l'enlèvement de l'église elongo na basali na Nzambe ya minene Stéphanas Kande apesi bino ba précision. Yahweh salam, Yahweh salam. Balinga mikati na nkolo ndeko mwasi pe mobali kati na Kristu Église des Saints au Congo Assemblée de Saints de Kinshasa Université 83 babengisi bino na mama na fête de Pâques de l'Éternel oyo ekobanda dimanche 3 octobre pe clôture nango ekosalema dimanche 17 octobre 2021 du lundi au samedi yango ekobanda kosalema de 16h30 à 19h30 pe dimanche nyonso de 7h à 13h. Boya koyoka pe komona Jésus-Christ na dimension na ye monene ya évangile de l'Éternel. Botuninga mama na likambo ezali nini? Mama na likambo ya fête de Pâques oyo ezali ce qui arrivera après l'enlèvement de l'église. Grande fête de Pâques oyo ekozala animé na 14 basali dans Nzambe ya nguya totangi apôtre Josué Kasanji, apôtre Florent Bongenda, apôtre Emmanuel Tumba, docteur Pichu Bosange, docteur Josué Kamba, docteur Pierre Lokana, docteur Alain Zouzi, docteur Israël Kalaki, docteur Jacques Moutombo, prophète Namson Chibassou, pasteur Blaise Lokwa, pasteur Idriss Boigna, prophète Gédéon Kibonga. Boya bino nyonso na fête de Pâques de l'Éternel oyo. Botuninga adresse ya Assemblée des Saints de Kinshasa Université 83 ezali wapi kuta bango na avenue Université numéro 83 Yolo Kapela D quartier agricole na commune ya Limete tika tata Nzambe pe mwana na ye ya bolingo Yesu Kristu bapambola bino. Shalom. Érosion oezwa mikuna na Okongo na commune ya Ngaliema eza konyoko la population makasi et surtout ndenge bamvula ebandi boye vraiment cauchemar bolanda ba détail. Bota la binomoko tozali awa na avenue Okongo précisément na commune ya Ngaliema na quartier Upen. Bota la érosion oyo ndenge sali musala bandako oyo ezali nzinga ya avenue oyo ezali na risque bandako etikali nano pe bandako mususu ekei deja na libenga oyo bozali komona érosion oyo bandaki muke lokola maseki kasi botala bino moko réalité. Donc population ya quartier Upen mingi penza na avenue au Congo na commune ya Ngaliema ba komi na danger moko permanent pamba te bambula oyo ezali kobeta bikolo oyo ezali kolalisa bango pongi te. Toza na Upen na avenue au Congo érosion monene awa ezobuka bandako naza kosenga na gouvernement tosi to lancer message mo mingi toza kosenga na gouvernement basala tout baya kosala ngo en urgence pour sinon to perdre bandako to perdre banzela to perdre ba vie ya bato. Bal eza lancé na bakonzi ya mboka esengeli na bino bosala quelque chose pour que population ya avenue au Congo na commune ya Ngaliema bazwa ouf de soulagement pamba te mikolo oyo bambula ndenge zali kobeta bango bazali kolala pongi te bakonzi bozela te ba dégâts eya ya makasi pour que tout le monde bino bokita pona koluka ba solution yango yo érosion oyo ezali kopusa na muke kasi bozali kobeta yango kara histoire ya lalu na quartier d'Elvo e bandaka kaka boye kasi lelo bolembana pona kolukela ngo solution. Donc bakonzi bosala quelque chose. Wana bato nyonso baza na ba problème ya suki to mexinde eza wana pona solution ya basuki na bino héritier mapinde mi Jérémie Makam. Bandeko nyonso baza na problème ya suki solution emonani produit Tomexil eye nouvelle formule ezali pona kosunga bandeko nyonso suki ezali kokola te baza na mabandi bandeko basi oyo basepeli kokolisa basuki to ba poil na bango esika ezali kaka se moko banunu numéro 1C na commune ya Matete epai wapi produit Tomexil ezali kotekama pona ko résoudre ba problème nyonso boza na yango na likambo etali suki na likambo etali poil fini libandi esili ozwi suki na ya kitoko ndenge moko ba responsable ya maison oyo atalifi.
oyo bayebi yango kisi ya kala Tomexil eza mpona suki mais Tomexil ndenge eza wana bato bayebeli yango motu soki ayemba liboso totala nano suki na ye na motu po toza apara Tomexil toza na végétaux oyo ntango tokotala suki na ye na motu nde tokoyeba suki oyo akosalela Tomexil to akosalela végétaux oyo nsima tokobana nano kopesa conseil avant asalela kisi na biso eloko nini akokosala eza na bashampoing torekomanda bato ntango tokotala motu na ye eza na shampoing tokorekomande ye na bain de crème mpona kosokola motu wana lobi bandeko basi bakosokola suki na bango na shampoing alo tokonela bango shampoing ntango tokotala motu na ye bosimbake sur place na maison Tomexil bazali koteka pe bakisi ya ndenge na ndenge lokola rector pona hémorroïde, toraver pona banyama, lokola toramal pona malaria pe fièvre typhoïde, végétor ezali pe wana lokola pommade pona kosunga bino pe vaginitor pona ba soins intimes ya bandeko basi epai wapi ozwi produit oyo osaleli yango opesi merci na bayi bazali kosala yango. Esika ya kozwa basapatu ya kitoko eza se moko na 7e rue limité epai ya Papa Griffe Héritier Mapindemi Igonsinge. Baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko, basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama, bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika eza kaka se moko na place commerciale na 7e rue limité epai wapi Papa Griffe sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griffe sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griffe otali ofungoli monoko Dans Musala Maboko, voilà pourquoi Papa Griffe sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Stone na beti mbunda pona nini client nyonso aye awa azanga koloba teke bakongole bamitema mabe azanga koloba teke bakonzamboka bamitema mabe botunanga pona nini botana ba œuvre artistique oyoyo souci ya Papa Griffe ezalaka nini chinois bapetio na bachinois bakolatisa biso te soki babi na karateka oui mais na ndenge pena ya makambo forme population congolaise ntango azolata babora bachinois baturke et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te ezo ça la souci à trop imaginez bino moko tala neti babiloko o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ezo koka kolatisa population nyonso tout donc on a sengi na bakonza mboka président de la république premier ministre ya primature ndeko na biso sama oza jeune donc bomeka na kosolola entre bino na bino conseil des ministres bobetana lisolo ya Papa Griffe sa père d'état donc nasali trop na mboka oyo et vous allez bien ceux qui soutenir population congolaise à l'attaquer l'eau bien. Ezali boye bande konyonso bokende musika te pamba te basoulier to ba chaussure ya Papa Griffe azali kosala e komi kobimati na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo e kosepelisa bino epai ya Papa Griffe sa père d'état. Na sobosimake dossier ya matuta laziao na tribunal arbitral de sport tas na mokuse boye bake audience nango efongwa maki mardi 28 septembre na visioconférence bola da ba détail elongo na Héritier Mapindemi. Nasima ya kofunda Fédération Congolaise de Football, la tribunal arbitral du sport, TAS Namokuse, SV Club azali ko compter cause toujours gain de cause par rapport à dossier nae et longona équipe ya Don Bosco ona oyo etali joueur Zao Matutala na ndenge Vecteb a perdaka 9 points kuna et salike aye bana ko perdre pe titre nae ya 26e édition ya Ligue nationale de football boye plainte ya Vecteb ezali classé na nous sans suite.
pambate mokolo ya mardi bosimbake audience ezalaki organisée na visioconférence epai wapi confrontation esalemaki entre ASV Club na ngambo mosusu présidente ya coordination Bestine Kazadi elongo na avocat conseil ya ASV Club équipe ya Don Bosco pe secrétaire général ya Fédération congolaise de football AI Belge Situatala bango nyonso bazalaki na visioconférence epai wapi juge unique azalaki kuna na ngambo ya TAS pona koyoka ba parti nyonso boye ba parti nyonso basambaki juge unique kuna na ngambo ya TAS ba promettre audience oyo lokola eleki bakoki kopesa verdict kala mingi te pona koyeba aboutissement ya dossier avec club na Don Bosco nanu esilite malgré tout puissant Mazembe ako représenter RDC na Ligue des Champions elongo na AS Maniema Union pe tout puissant Mazembe azalaki déclaré champion ya 26e édition ya Ligue nationale de football kasi avec club alembité avec club akangi maboko te TAS pe nanu a se prononcer te mikolo ezali koya nde tokoyoka verdict ya tribunal arbitral du sport bato nyonso ba retenir ba souffle na bango. Ivop ezali potopoto ya kitoko équipé acheté aux ala mukolo tomo la bino nyonso bomela yango. Les amis, je vais vous parler de Diaming. Comment est-ce que Diaming nous a soutenus durant toute notre évolution dans notre santé? Na banga ninyo Diaming ezali olingo changer bouye te ou changer te bana na bisuna Diaming pa mesana Diaming lia otonda L'élément potivap onde pesinga nzela na boucler journal ya peuple pona peuple merci mingi na Dorcas Bouba oya kumbela ki édition na sima caméra tozalaki bongo na Francis Kanza lokoka montage et simama ki epa ya ingénieur Christian Kangebeni info lingala ezalaka supervisé epa na yemoko héritier Mapine Mbandeko botikala malamu ngana bino to kutani moko na lobi kimia o mabota mabino au revoir.